nde totambola mbali mbali baze belé et ça comme ça mama kateze belé mama bolo peze belé mbasu et bana likolo ezwa ki moaton et bana likolo après oyo vraiment bomi ezamba so libolo ata yo mo muton vivre te yebisanga vraiment muton vivre te to tika ki muta mabe Camon Lopez oh batunyo surtout ba yebi partout dans le monde vraiment moi ce qui to comment ça taille de qu'on a biso ko fina maladie bengi maladie ambasu eza maladie moko ya kibondoki eza maladie moko ya kimutema mabe po muta boke lo maladie ambasu ya ata salelo kango ya ndenge nini ce qu'il faut ça lokandoki Mbote bandeko ya Kuli Media Télévision bino batozaka libaka kolanda biso pe ba abonné na biso mbote na bino na sepela makasi ko yeba ki bozaka vraiment belé pour kolanda ba lien auto tindela bino ngaka shula caravane na zalaka wana pour rendre bino service au bosengaka lelo mokola lelo na ambi pour na bino des invités wa pepa itoko beta pena masolo o etali bon masolo ya mboka kasi masolo yango ezali nini masolo ezali ya koluka koyeba ba artiste comédien ba uti bon ko bungisa moko ya bango ya monene na kombo ya Dadi Kambala pe moko mopandisa pe azali mopandi na ngai ya kolobeta pe lisolo lisusu ya moko ya biso ya mopandisa wa kufaki bongo Camon Lopez mama Lopango Evelyn na bwende to kobeta masolo ba merci de donner ma weja d'être toujours là pour la commande la penza bilili malamu ya Kuli Media Télévision alors na mopandi na ngai koto na yambi déjà Virginie mbote na yo mbote alors Virginie ozali bongo moko ya ba artiste ya monene comédienne au salape mingi ba ndeto bengaka ba tableau na Dadi Kitambala alors okoyebisa biso relation na yo na Dadi Kitambala et puis nde bolota ba théâtre na bino comment oyo lelo ndenge akufi boza ko s'organiser eza pasi makasi Dadi na yebi banda kala to banda ko tourner na Dadi pa ya major les amis du théâtre na jouana Dadi na les amoureux du théâtre et puis na yeko jouer na ye na ba film ebele moyen na tanga kombo ezate Dadi azalaki moko muninga malamu na joua na ebisiki ebele na sala ne pe ba publicité moko boya ba boîte to tambola to mela to lia azalaki mwana mbali moko mutema malamu mutema mulai ayebi ko solola na batu vraiment to perdre mutu moko malamu munene na kati na musala théâtre alingi musala na ye. Et puis, ce qui a zawana na tableau na ye, comment que azo vivre quoi, so azo jouer, il est là, donc azo vivre malam, donc ça passe na mutema, mais liwa ezanzela ya batu nyonso, et ya kanango essayer libiso e pa ya Dadi asiakei, mais biso tozana pona ko rendre ba dernier hommage ko lelaye, ti mukolo toko kende ko tikaye na sena mabele. Alors le balanga penda motuna na nga mosusu ya koluka koyeba abanda carrière na ndenge nini. Est-ce que moi parcours na yo ko betela biso Dadi abanda kala le kaba place belé ba chichok loyenge et belé menga na ye to ye kokuta na na les amis du théâtre et pas major donc to kuta les amis du théâtre mais azalaka na ye na ba groupe belé abandi musalelo te Dadi Kambala azali acteur moko ya kala bato ba yebiye vraiment abana musala bon mwana nyoso et puis to perdre ye moi na betal donc na ko quand même pas ko s'exprimer pour na koloba makambo Dadi donc talaka kapasi na motema pas comprendre vraiment zaki muto za ko betane penza ba tableau mingo za pe ko nze yo ne mwasi na ye donc camarade makasi vraiment bilili ko mona na kala mingi te awa mais tento tuna somo tuna est-ce que Dadi azalaki moko e ba membre à NTPC topé ce qui le quoi zaki moko ba membre à NTPC comment vous ko s'organiser entre bino na groupe na bino ya NTPC. Oui, azalaki membre ya NTPC, azali bazako s'organiser vraiment avec le président Masumu azawana azako bunda pona ke makunda mi Dadi ekende na kimia nyonso vraiment azua ona maboko pe biso nyonso tozuya na maboko tokoyebi ne tozo sala pona kokunda na kimia nyonso.
Balobi programme bozo ko sala ba réunion bo sala ki kala mingi ana président na bino NTPC Papa Massoum de Blende que je salue déjà. Balobi bitumbe main la kati. Ko soit na entre Papa Massoum de Blende na Agno Sanjo. Mama o abimara lokola abima lokola nani mama Mbalio Sombo. Donc Agno Sanjo ba tutu ba yebi. Na koteli mutute mais vraiment eza mabe makasi ba Papa Massoum akomi mukolo tozo respecter yebele. Eza malamu te ke basa la discussion na mwana oya boti Agno Sanzo. Agno Sanzo azali mwana mobali moko Marius vraiment aza yebi ko solo la na bato. Mwana mobali wana bunda to yebi ye. Bisikani na kota kate kotoke na kaisi lelo pona ata mama Olive pona mama Olive mutala ki sabiso nzela eza Agno Sanzo. Donc ya zala ki penza moko ya zala ki na mama mikolo nyoso ngonga nyoso. Et puis akutani si bato ebele na mama zaki mutema mabete. To pesa chance bilo kwa ko ignorer mutu na mona ba négligé kay mingi on dirait batika ekabongo baso associé na makambote ya ba réunion ba nini pona ba obsèque ya ba théâtre ba obwa kiseme asala ka ba démarche mo so lobi asala okomuna matanga so lobi akunda ebembe ya mutu théâtre ekokendera kimia nyoso akoso organiser malamu penza donc eza mabeti ekoma niveau ya koswana et puis ya kona kata réunion ba désordre na kati eza pasi mingi na mutema e muninga dadi auto kufa na tokundiete bobandi ko swana ko lobela na maloba mabedo ezali pasi bolingo ezate na bata théâtre vraiment bolingo ezata mukete bazo akize balobi o Agno Sanjo alongwa pe perdre po ezaro kanga mingi na mama Olive Lembe ex-première dame lelo yo akomi na ngambo ape UDPS est-ce que moto akoza na couleur moko non omoni musala théâtre biso toza lokola mai lokola mbisi pardon mbisi alanda kesika mai ezali po epesa ye vitamine bakonzi wana baza lokola mai na biso mbisi donc omona quand même soki totali bien même na ba États-Unis so ba tourner film bakumisaka gouvernement na bango bakumisa drapeau na bango bakonzi na bango pona ni bakolo bateke abeti masasi bata États-Unis bien armée américain et échoué mais ezaka kaka na réussite ba gagner kaka ba mission parce que bazo kumisa gouvernement ba donc eza bongo biso awa bakonzi wana bazali pona biso baba konza biso ye Agno Sanzo zaki muto pe perdre wana penza muto akoboya te pe perdre maman le Agno Sanzo pe perdre maman Olive mais moi ba mbilinga ekota yango moni azonga lokwa moi sima mais maman tiki était maman na se motema alingaka ye alingaka ye muto akosate alingaka ye parce que Agno Sanzo bundi pona pe perdre Agno Sanzo sali penda ba spectacle tamboli vraiment na pe perdre et puis ay betelanga pe a témoigner kango que soki lelo azomwa lo pango ko vana na Kinshasa adresse ezali pona maman Olive maman sociale maman biso to lingaka biso nyonso eza pona ye donc muto akosate. En parlant de maman Olive, la kato malobate, Virginie, en parlant de maman Olive, tout le monde a bon auto pesa mbongo, mon solo ebele contribution nae pour la kokunda la ligne di Kambala et puis auto pesa pe ba bien quelques vivres to landaki. Ozali moko ya ba yi comédie, ou ko pesa biso impression na yo par rapport ya boye ya maman Olive et puis toyoki un jour avant maman Olive kuta sa pesa par naye ndambu ba comédien bakende ki pa ya maman Denise Ndakero bakende ki bongo ko solo la pe masoloka ya matanga pe ya pesa ki contribution na lelo oyo bako juger Agno Sanzo ki atika maman Olive akoma mopanzi wala kuna bongo bayi o bakende ki pa ya maman Denise pe lelo oyo baké pa maman Denise maman Olive ba ye ba super sur contribution wana ezali passe bakende ki ba image ezali bakende ko kutana na maman Denise apesa bango mo eloko to yebite soy combien o ba pesa ki na famille soy pe ba on pe ba longola ki mo eloko to yebite wana entre parenthèses bende Olive Lembe ba kokoka yete wana mama sociale wana mama mona na mona mo simte mama la muté vraiment bato batika koloba mabe pona mama wana zo aider a salisaka bato talana ndenge a soutenir ye a soutenir kanaye kaka ngaso ke zaki élection siko no voter maman Olive vraiment soki ezaki élection siko candidate na présidence na otia na ngai po atato matato kita po kokana maman Olive sa passe même bo baleka kala ba président balebasa ba président de la république baleka kala mutu na mutu tala ko kabe eza don mutu abota makana ngo banda bo mwana ba force ka yango te tala ndenga zali eza don na ye bato ba yebiye donc to tika koloba loba kende ko tala matanga famille adadi tala ndenga pesi biloko eza sengo makasi et puis azali wana pona biso zolela na biso nandenga zali afani na mabela zolela na bato bande ko bolingi bato ya ndenge nini tala bato ya malamu ya bango de yoyo maman Olive Lembe
donc eza bongo. Merci beaucoup Virginie Manda kozao mokolo mosusu. Un mot de la fin pour bato ba kolanda yo surtout ba fan na yo ba ebaki obeta ba mo eloko pour ba sentir que Virginie tout le monde na rappela ba gag to na ba télévision na biso yeyo. Ba fan nanga bino sonalingi bino mingi Virginie Ekila moi si Mongo solo donc ngai yo mbote nanga na pesi mingi pa Ferro et puis na pesi pa JP Mongo na kata Londres et na pesi ba mbote belé pa Mimi Lokia et puis na pesi mbote ebele et pas ya Mami Lokia pe José Lokia na ba famille so bazana poto eza pasi na motema talanga yo na ye Ekila ekosala nini awa toepona masolo ya dadi itambala dadi akufina ye bandeko dadi atiki mokili dadi akimi biso bandeko. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kande Nalobaki Virginie Ekila en tout cas merci na yo na biki to yambo très prochainement bande ko boko landa biso to ko zala sikoyo la moko ba pandisango ba bengi site en bonbon to ebité pour la nini site en bonbon na yambi na plateau na ngana za vraiment na sama makasi mbote na oui mbote la caramel ba bitala ka yo mosa mwindu ba bien taille moya mukie bazua de longue chambre taille ba mamba bwezala ka ipano. OK na pesi ba mes condoléances na biso parce que tout kufela moko na biso on est sujet na biso d'ailleurs tout kufela moko na biso tozo seka mais toza toujours vraiment na souci na mutema yezo sala biso passe mingi vraiment oyo to yema ko sola kaka mingi na likambo tali ki mutema mabe tala na ebite ki mutema mabe rashu na ebite ya ifo mi batela nzambe soko zo batela biso yemo pe ifo mi batela soko mi batela te ça passe si c'est bon en parlant de ki mutema mabe to eba vraiment est-ce que ça ya solo parce que to komona ndé bato ba ko tia ba titre le puta ba ko ba n'importe quoi ndeko na biso Mopandi sangwa monene Kamo Lopez Mama Lopango Evelyne akufi na nini au juste Kamo Lopez batunyo surtout ba yebi partout dans le monde vraiment moi ce qui to comment ça taille de kuna biso akufi na maladie bengi maladie ambasu maladie ambasu eza maladie moko ya kibondoki eza maladie moko ya kimutema mabe po muta boke lo maladie ambasu ya ata salelo kango ya ndenge nini. Ce qu'il faut en lokandoki. Et c'est comme si que bateau mwa batna poison. On ngoti la kam telo mo muke parce que amelango akufa po yo tikala. So teli kamango ya sala kiso ke zaki eloko mo ya mabe mais faut benga muninga na mwasi. So za mo mbali mutasali e. Faut lo benga yo solo na ye. Si ta bombo bakato balobate balobi o mutatielie mutabwakela kemba suwana eza bongo mbanda na ye. Ya. Omoni des aboye, excusez-moi vraiment batin surtout bolanda biso. Oui, ceux qui m'ont mutabwa que mon to tambola bemba mbal bazé belé et ça comme ça mama kateze belé mama bolo pesé belé on comprend le loyo kolobake olobi nanga bien non ngana selo mo bwe je salue mon grand frère Patrick que je t'aime bien vraiment mon grand frère place au Sadi. Merci beaucoup à toi. OK, merci beaucoup. On comprend sikoyo ezelo mo bwe eza ki mutema mabe ndeto za bwe nga sinta bo monde na zana nga boy. So ayebisinga ke mbanda mwa benga otetika mbana nga otika boetika biyana otika ke ça so pesa nga ba million to boyi tende bala baka biso ba journaliste to zaka bandumba to zala bandumba te biso to sala musana biso ezandi ba fanatique ba yaka vers biso ce qui fanatique aye vers yo oboya ye te o solo la na ye te ko za mutu mais il faut solo na ye mais ce comme on dit que un sous journaliste qui ngana ka lingi mobile na yo. Mais ce que mobile na yo ya au comme tina niveau ya osali kama biso so to kufa muto tika na mokilo azana iti muto ko tika na mokilo yo azate o moni baba eza ba maladie musupe ezwa kabatunde nini soki ba bwakele loko wana ezwi yo ba traiter ezo sima te seke yo po ebilikam eti likam nyoko oyeba yo yebite ke za la bongo seke yo pe oyebilikam. Parce que yo yebi na likambu te ba ko traiter yo ba traiter ba sangisi na prière et simba. Mais ça y combien de temps ti le lomba se zoyer ti akine kokufa. Mbasu e ba na likolo ezo ki moaton e ba na likolo après oyo vraiment bomi ezamba so libolo. Ata yo mo kumto vivre. Te yebisanga vraiment
Mouton vivre te to tika ki muté mabe ndeti nga nde nazana nga boye nde nasala musana ngai mobali na yo ayene pa na ngai comme fanatique asola na nga to sola na ye akakota agence azwi mbongo atindi mobali na yo ayemsa ye ana kin soit soki nga la fana na kasumbalesa ayeti na kasumbalesa place nga na fandaka alobi no bombo loko yo fana na kasumbalesa mna ngina memona na kini na memona mo fleur na memona gombe mais eza musala na nga na so mériter ngo nazo mérité eza ba relation mususu asa fanatique no mais besoin na lien moko te ya mwasi na mbali o comprendre lien mwasi na mbali ezati besoin na lien moko a misuka ka ndebo so boni boye eza bande comme su ya mibali babenga abiso au moins beso ko tala amokolo abenga yo msusu bi nana problème na mwasi na ngai mais yo na ajo ya ngai msusu na opesa conseil ya mutu mo baza libanda siko so na pesa ye conseil bongo ye pa ka pratiquer ngo simbi na libala na ye mwana mobali retourner ezani pa nanga sala nga ba c'est bon akosombela nga ta mutuka akosela nga lo mo pe kamusi mokili yaya to tika ki muté amabe omo mobali ane mbeta hôpital mobali ba toute la ketolote lelo ko sa muninga mabe o sa muninga mabe ça va le quoi yena mobali nga na pekisa niko tika te na sale eloko boy oyo sali yo peso ki bazong selio ndeti ngande na zabo yaya ko bwakela maladi eza mabe makasi ata mbala la linga ko makasi babino tika mbongo pela lupango ngo babe obimotika sinta bamoyo pela otika nabi soka za mbala batu na yebaki ke za mbala batu wana na otika mais soki aza na mobala batu mais nga na yebaki na ngai teke aza mobala batu te wana vuma pona tika eza mwa pasi ke nga na yebaki na ngai te ye aza na mobala batu na yebaki te to lingani to saba bolingo na biso bango bele après comme ke mobala batu nga na otika te parce que nazu des sentiments na ye nazu déjà goût ya kofanda na ye ya komesa na ye na otika pourquoi na otika te wana comme makambo susu. Alors ba biso biso ba programme za déjà ko sala marathon journaliste ko besa biso déjà lisono to ba comment ba ko poster na ba réunion ya ba journaliste et puis na famille. OK, ba programme zo salama et ça m'a vraiment ndinga bien ndeko na biso tozo lele toujours. Pour toza toujours qu'en émission tozo sala toujours ka ba émission pour ndeko na biso moi c'est parce que za musala o biso to salaka tozo lele ndeko na biso na mutema pasi na mawa vraiment la mutema programme zo salama toujours ndeko na biso corps na ye comme le 28 ba kokunda ye le 29 et vous allez exposer wapi corps ya ndeko na biso Avenue Kamo wana vraiment place exposé za na vraiment boy wana mo yebani vraiment te mais toza lelo na pourquoi tozo kende na nini place na famille na bango place réunion zo sala mapoto sa musala. Merci beaucoup, on est la mère. Merci voilà moto landa bongo maso to beta ki en tout cas to komina suka merci na bilende bozorali toujours libaku pe sentiment ya kolanda correcteur pe sentiment ya kolanda beauté image pe sentiment ya kolanda ba émission na bino na chaîne de référence Kouli Média Télévision. Continuez toujours à nous suivre car moi Rachula Carmen je vous dis bye.